ils appellent ma parents mon sous ou basola pe na bana so kutena mobile bien ko bise na noté que ko yo bomba mona oyo yo boti to o ba boti azolia mama azolia na bana match ozomona pa bige yene mutabota bango tezana papa na bango na bana mususu ba memela ndako libala mo bige ko mo signer ne papa pona mbongo ils ba papa mususu ezaki souhait à mona te alinka ka bebisa mona ezana ba parents ebelé ba dévierge même bana ya basi ya mwasi na mwasi na ye mwasi oyo bale yaki na bana yo papa o dévierge bana mona mwasi ntata na façon na ye ya kotambola ya kolata alinga vraiment te mabele sala neti mona ni po nini azobanga ezala 4 heures oh 4 heures coûte ezala 30 ah 3 heures on va continuer ni sato bakabwani parce que mobile ezalaki na kintuidi moi ça yeba kité amoni mobile ya utimboka na bango aye batindeli mwasi andako bakomo na mobile akomola na na chambre nièce ti mobile ya koloba ke non véritable mwasi na ngande yo so limite ovanda na yo supporter na bano pe lingi bango te ba véritable bana nga autre bota na bango za autre bota na nièce donc yo so que lingi ni bala fanda so boy ke na bana comment ABC vérité que ça na bana non ya basi bakola bon asundo lioté accepter yo mais azui bana wana komisi bango lokola akomisi bango basi na ye donc azana yo mama azabi azolia pe na bana batu bayate obanda bango mabe invitation lokola ardoise mais avec given ba invitation en bois netika kabasali mona Joseph tata moboko ya Yesu grand menuisier. Ma invitation en carton, n'a pas follow nango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bon, moi, mon colo fait il a ta mabé. Maison qui vient à Bossa Libinoté, à Tchelibinoté promotion angolais à Pamba. Maison qui vient. Balingambo kaboité. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Congolais solo. Hello la famille, c'est bien moi votre simple servante, la diva Sandrine Bamana. Bienvenue dans notre chaîne Congo Essengo officiel plus télévision. Donc voilà, nous sommes là aujourd'hui dans notre émission Masolo Yanzoto. Donc Lelo Torolobela. Ba fi oyo bazaka ke aboti me abombela mobali kazara na mwana je suis pas seule dans cette plateau donc je suis avec Jean-Si Loona et je suis avec ma consoeur aussi Jean-Smine. Avec eux on va parler de ça. Donc mais avant de commencer notre émission d'aujourd'hui, j'aimerais bien de remercier mon boss Clovis Fipa, pourquoi pas maman Doris Fipa, je vous salue là où vous êtes. Je dis un grand merci à Yannick Bongondo, donc 4 fois mobali. Pourquoi pas à messieurs, pourquoi pas à notre papa, bienvenue Bangwata et Montemaya Annie Sabaot. Vraiment je dis un grand merci à Dadio Mondo Kolo Yodi. Pourquoi pas à Hercule Banvoit une locomotive depuis London City, je vous salue. Je dis merci à vous et pourquoi pas bonjour à Francis. Motena batutu baota la biso, Motena le boss Guilain Fimpa. Est-ce que tu es connecté sur cette émission, sans oublier tonton Clovis Fimpa, ma maman Doris, et Zambrota, Cédric de Tokyo. Manifeste-toi. Chanceline, bonjour. Bonjour la diva. Vraiment. Merci vraiment Eroyambanga, un plateau. Merci à repartager le plateau. Na Jancy. Voilà. Donc merci Naba internautes, les téléspectateurs, tout au Bazolanda Bisso. Voilà. Tout ça plutôt lobila. Masolo Anzoto. Vraiment, je vais commencer par Jancy. Donc Jancy, dès le moment où on a une fille, azana mobali, mais à bombela yeke à bota. À bota mais bazo continuer love soit à na Kinshasa ou bien à Poto. Ozo ngondenge nini.
Bon, pour répondre à cette question, ils ont ma fille est belée. Oyo bazara na kin baza pe na mikili. Au mona awa na Kinshasa abota na mobali mususu bakabwana. Bakoza na 2 ou 3 p. Mobali mususu asika monani balingani pe ememi baona libala, mais moi si abomba sekele que abota. Et ça pe na mususu raison na bango ezalaka que nenge babotisa bon avant le mariage, mobali na yakoki oyeba bana na ete akoki po yebisa mobali na yeke non oyo peut-être bana ya leki na ngai to ya neve na ngai to ya cousine na ngai batikala epa na biso ngane mnazaka na bango. Mais omona pe bana wana babengaki mama akoyesa pe mobali wana tiki bon nga babenganga mama po ngane mnakola na bango. Donc nyonso wana kaka po a gagner bolingo to pe mariage na ye eza baka oyo lelo eza na poto eza na kin et ezalaka en fait eza mibali musu ba yebaka après que donc mwana oyo ngana za kukanisa mwana ya cousine na ye to ya grande sœur na ye to ya leki na ye nzo ni bazaka bana na ye moko to mwana na ye moko et après mobile a un embarras de choix tant qu'il y a vérité wana tu vois parfois la vérité blesse zomona et ko blessé mais est-ce que et même ramutu na bokabwani que fio nous to moi si na nga bombela nga vérité lelo bona yebi vérité yango tu vois et jenaka en fait et zape na mibali o pe bazala pe bon abota pe maboya ko yebisa moi si na ke nga la bota libanda tant ba romesana babala ni bango pe baboti nde ba vérité wana omoni ebimaka parce que vérité a to kundi en fait raison mingi ezalaka intérêt parce que ça na basi oyo bayaka na bolingo pour na intérêt lucratif mbongo ezapena mibali oyo bayaka na bolingo epa mwasi na intérêt lucratif amoni ke non jo oyo to men oyo il faut nga zanaye to ninga zo linganga boy il faut na bomba bana parce que son bimiseli bana amona nga ke na charge belé est-ce que babanga raté ta mususu mobala na olinga bana té oui ça arrive parce que au moni lelo ba makambo belé pe comment on n'encourage pas mais ezaka baka auto solo la to pe sa conseil to partager ozomona ezapena ba yana basi oyo ba mema bana na bango na ndaku ya libala mobali akoma kobima pe na bana on ata koma kobima na mwana ozomona nyonso wana ndili na kanda kenonga na bala mama na bala bana te bana papa na bango donc bana wana balwandi na kuta na mona mon fille mona nzela na lingi to bimina ye ezana ba papa mususu bana concept wana to ba jeune mususu bana concept wana ozomona donc moi je ne conseillerais pas na basi surtout Kobota et Zalisumute. En fait, non, moi je n'encourage pas parce que c'est la vie. Ozomona, et la basi oyo akutani na mobali pour une première fois. Ba dévierger azupeze mimbala moko. Ozomona ba accident ya bongo. Et là ba fie belé comme la bango bongo. Et après mobali wano mona kenaye au moins même pas charger mona kenaye pe. Parce que moi si atikali comme ça la continuité à vie alors que ngai lenge boye déjà ba botisi nga avant boye ayokuta na siko na mobali ya vie nae ils appellent ma parents mususu o basola pe na bana sokuta na mobali bien ko yebisa na noté que au bota mais les gens oublient que les enfants sont une bénédiction en fait. Pour nous, étant que parents, étant que jeunes, il faut l'enguer là. Parce que ça n'a pas été belé, oh, les loups, baluka, bana, bazwa, banate. On tape ça, bana. Et ça la mobilité, et ça la moissité, et ça la spermatozoïde. Et ça nzambe, on tape ça, bana. C'est Dieu qui décide. Parce que pourquoi yo bomba, mona, oyo, yo boti, to oba boti si. So qui Montu alingi et loko neba français balobaka quand tu aimes la fleur tu dois supporter ses épines donc nous avons lemba minu na été tango lingi et loko oyo il faut linga na oyo eza pene na ye
neti aussi na quand oyo eza na cas eza ya bafille pardon toto lobi na début wana ke mobali alingi mwasi mais lokola yebi ke mwasi aza na bana ya basi ya mikolo tendance na eza kaka abima na bana wana siko mpona bato babombaka baza na raison ou pas. Ça dépend aussi de l'éducation, de l'état d'esprit de l'homme. Parce que ça na papa ou to ba jeune oyo bazalaka baleka muwa. Ozomona. Alingi azolia mama, azolia na bana maki. Ozomona po bike yene mutabota bango teza na papa na bango. Parce que au monde appelle les lopes na bana wana, les lopes na bana mususu ba memi na ndako libala, mo bike omo signer ne papa. Pona mbongo donc eza éducation oyo bazala na yango eza pena ba papa mususu ezaki souhait à mona te alinka ka bebisa mona eza na ba parents ebele ba dévierge même bana ya basi ya mwasi na mwasi na ye je veux dire linga les amants compliqués donc mwasi oyo bale yaki na bana yo papa o dévierge bana wana bango nyonso pona sentiment vérité pe yaka sima omona ça blesse. Mais plus ces arrondis mutema mabe mutesala bongo bien azana kanda ya nani ya ba tous ces arrondis moni ba soif ba kema ba maramebele et puis immaturité zali ba msuba ba sentimentaliste ba msuba ba ta haine mutu msuba sali yango ezapo occultiste mutu msuba na pe asali yango pour kaka melaki alango ayokuta peut-être mona na position moko boye donc ozomona makambo wana nyonso ezaka mocha mona pe peut-être asingaki maman 2 jours 3 jours maman kalaki mona maman avec na ba prière donc eza compliqué en fait yango moni soki mwasi obota déjà et l'obité que soki obota mobala ote mobala linga ote non c'est pas ça loba vérité pas muto aye vers yo soka lingi yo ebisi omene ozolinga nga boye nazala na bana mibale to nazala na mwana moko donc nakoki te na ndimi yo boyi mona na ngai tala peut-être kuna kuta nango likam na kuta nango eza na mibali o balinga la vérité tango ebisi e bongo c'est apprendre ou à laisser oui soki ndimi a continuer soka lingi na été na nengo boti bwengano na boti te famille ngai koloba OK to tiki na biso nzamba yebi nde nini asalaka makambu na ndenge na ye donc c'est un peu ça nabi que j'en signe peu azana makambu ya loba ye matière ezanga vraiment possible olobini mpona yango. Bon question ezana suni question ezali ba fille azaka boti alingi mobali mais abombela mobali wana ki azala na bana soit azala mwana mais bazo continue pe babandi pe déjà mais ngana lo baboye parce que je crois moi j'ai une émission où il faut na continuer alinga kana introduire parce que il est déjà 16h heure de Kinshasa. Moi j'ai une émission à 16h20 à la radio donc merci de m'avoir invité parce que tobenga naka zomona bakpe ba retourna ndeni j'ancien wa ki avant tiki biso na bilengi bon bilengi vraiment et vous allez peka vu que musala pe il faut na continuer j'ai une émission à la radio que ça sango ya ba commune yo bato ba la biso pe émission les capé na RTVS 1 mais bando les capé na Congo c'est officiel plus télévision ou bando mona yango interaction wana bomona ndenge population ezali ko belela ezali ko pesa sango pour ngamo papa ba sango nazali dona tikibino mais conseil ya suka soko olingi soso linga pe na ba maki parce que chouezate Ozumon, ils appellent la mibali ou abota avant, abota derrière on appelle 5 bana, 6 bana. Mais à bomber la moi si pe. À bomber la pe moi si. Ils aiment sous sa bomba te à imposer pe moi si. Nenga na olinga yo na na bana dans so yena ndaku na nga ou comme beaucoup la pe bana parce que l'homme impose koleka na moi si. Ozumon, et comme à l'homme moi si mon bali pe na okuta na 10 bana. Maintenant bobota na été. Mais biso nengo yeboye il faut comme maman ya bana peut-être ya kufela la moisi. Conseil ni oyo pesa na bandeko basala bon pour tous se séparer non parce que bientôt là tu as déjà notre émission. OK. Pour la bateau basala bongo mokilio eza nzambe mutakoma 3000 ans azate. Mutakoma 40 000 ans azate. To milengele déjà
na tango oyo epesameli biso omoni tokomisaka malamu mabete tozala kaka na malamu toyeba kosala malamu parce que omona fi wana azalaka na bana na ye peut-être akufela mpe mobali mais na canal na yo mobali oyo ozwi ye okoki mpe koede bana na ye mpe baavancer lobi mpe makambo mpe changer parce que c'est Dieu qui donne les enfants ozomona bato ebele bakutana baaccede ebele eza na moto mosusu andimaka te akoperdre mobali aperda mobali nene na accident aperda mobali nene na makambo ebele parce que basacrifice oyo mibali basalaka basi mpe basala yango il faut tozala reconnaissant na makambo wana neti hier bref nazali kotala filme mona na Hollywood eshokinga makasi mwasi moko azalaki na mobali na ye en fait la femme travaillait beaucoup azalaki na mbongo koleka mobali mais azalaki na bolingo bazala na mobali ndako moko mobali mosali esila ce que yaki ko arrivé mobali azalaki na problème ya motema motema ne memaki ye penza na liwa parce que akendaki na koma taka mobali na mbete hôpital aisi mwasi nayebi que tu es une femme forte nayebi que okotikala et puis babota nanu te nayebi que okotikala okozwa mobali mosusu oyo bokokontinue mobali olela mwasi ayebi se okokufa te na osala nyonso mpo oyo okufa te ayebi se eta oyo naa nango eza déjà liwa sikoyo nzoka nde docteur oyo ayaki po a traiter mobali alaka ex ya mwasi na sommet non la film on avec de larmes aux yeux et puis mobali wana ex na ye ayebisi ex n'est pas bala déjà ayebisi mwasi ndoza boye na apesi yo deux conditions c'est à prendre ou à laisser oyebi ke ngai nazala na yo mais na kusha na yo te sikoyo ngai nakoki obikisa mobali na yo do nakozwa motema ya mutu mosusu na pesi ye sikoyo yango omoni bato tosala misala na biso na logique film wana eteyaki ngai eza na bato mosusu mpe dans les hôpitaux akoki mpe koboma mutu poazwa eloko ma organe moko bona nzoto ya moto atiaka apona epa mutu mosusu j'ai compris ça na film malgré la film mais na comprendre yango mpe et peut-être serment d'Hippocrate to bamédecin basalaka eza ndeni mobali wana to mwasi en fait mobali na komena na suka na mbeto akufa oyebi fia nasala nini aya pena na bureau ya ex na ye docteur alongoli alobe l'autre alongoli ka mama bilamba ese sala o sala mobali pas frappaka te a frappé alors qui bien et au sala que balongoli muteme pas mutu mususu batie pas mobali na ye papa mobali s'est rétabli à biki bazonga mobali ce que docteur a passé bon ma condition que mon so nenga la potabo a frappaka trop te banini tout ça bob nzoka ne mutema oyo bachaki ba remplaçaki bachaki et pas mobali wana en fait motema ya mutu wana zara mystique siko ba réaction nyonso ya mutu akufaki eza ko se manifester na nzoto ya type wana et mon monsieur comprendre type zara bobu type nanga zara bobu takomi boendeni siko type ne komi soka lali ala komba mosi mo atanga roba na atanga par exemple Jancine mais yolali par exemple nanguli ngule zoka muneni nzoka nde en fait ça m'a beaucoup choqué et choqué na moi on comprendre que ex na ya trikaki a trikaki pour obali na sera péter ba plan ya sanine à remplacer je crois tout ça la continuité les solo on a comprendre makambe belé na bato batelinga ba comprendre makambe belé donc type tara c'est choquant to continuer sujet na biso ya mambo ya auto solo là pour na ba ndeko balaka na ba abota déjà tout ça bon donc merci à vous merci à Cédric de Tokyo merci à Théo Zambrota toujours yo pe rokota na dosa merci à Pichu Monsia Ridi Bonte Kazo Bella Bika vraiment tebi ko zadadi Bika tika pe ba sérieux Bika ka ya pe soka makasi
bino bo continuer Vraiment. on a la kepeka musala oyo topona merci Vraiment bandeko Francis pardon Jancy accueilli donc tiki biso to tikalina Jansimine donc Jancine excusez-moi avec elle on continue vraiment ma solo na biso ka CG na biso ndenge ezalaka. Là je dis un grand merci à bienvenue Mangwata motema ya Anissa Baote, maman na Blunsing, donc Ska Bozali, Kuna na Pessimino Bambote Belé. Pourquoi pas Fisto Manissa, grand garçon, bon retour au pays. Yaya. Je dis un grand merci à Belle Zui, la naturelle. Pourquoi pas Andy Zui, mignon garçon. Jean Simine. Vraiment, si j'ai un bisson de par rapport à ma fille, on a des basala bon à bomber mobali, bazo continue. Au moins, peut me souper au monde, mon bal à la poto et ah, on bal pas bien ici. Akenda pe poto pe bazo bandi pe ko bota mais eloko wana ya gardon kana mtema comme si mwana yaza yete mwana yaza ya cousine kingani ya mama leki intel mais abenga kaye mama. Bon, tu sais Sandrine la diva, voilà ba réalité ze belé na mokili yo. Yango Bible elobaka mon peuple périt par manque de connaissances. Vraiment. Connaissance pe kara ya ndenga parole de Dieu tes mains. Le savoir-vivre. Voilà. Mon lit, le savoir-vivre nous exige beaucoup de choses. Alors, na sujet Oyo, et ça vraiment un très grand sujet Oyo et Sengeli, tout éclaircir na basse belé parce que na moya lelo, y a mon des amarambezo salama. Na ko loba, en plaire nango et diminuant moi mon pied. Dès que comme le 21e siècle, parce que la réalité peut comme belé, to comme qu'on dit ma marambo sus oyo kala to bande comme on a soni, mais lelo et comme on dit mama nango, mais ezalaka, ezaba fait moko oyo ezalaka. J'en si a outé ko le belo mo kwa wa et ça la mara mingi au mona moi si azota la ke mobali azana mbongo so na yebisi le suba marambo bana au mona ke na sala kala et au sala penza bien te moi si mususu pas ko tala boya lobi mobile musa ko tala be moi so na ebise na bota na moni aolinga ngai te malam na bombele yake na bota te po yebaka ke na mwasi mama ya bana na ngai abanoka ko tuna mwana ba dérangement et tout vice versa et cause à la bongo. Alors cause so to lobito ba ezaka nini omoni kala to yebaki mwasi soki oboti sans que ba bala yo ba sente yo ezaki lo mo ya soni omoni ba jeune na tango akala soki moi sa boti nde na ucholo baboy et bando sala moi soni moko boy okomi na quartier na famille na venu na école okomi obomba mwana okomi boya ko batu bayeba ki obota misusu mona moi c'est déjà so aboti amelisi mona mabele nde ekomaka mona moi si misusu ata na façon na ye ya kotambola ya kolata alinga vraiment te mabele sala neti mona ni po nini azobanga mais lelo oyo ezala nango ezala 4 heures. Oh, 4 heures coûte ça 3 heures. Tant que tu 2 heures Sandrine. Vraiment. Donc moi ça bota na mais ma belle na ya tika ngoka bongo sans soutien et comme séduire. Point nini azolanda ba star moko boye kilelo. Ma belle so salita moi boye lati ijana. Alati. Alors, et ça ba marambo ko makame biso tokoki ko applaudir en moté parce que j'en sais autant le bélo mon bana ça me dit me taper ça ba réalité à vie eza ebelé vraiment okoki kobota ba bali opé boy pilon li ba sali mariage coutumier religieux civil ba bali yo même bali akofi eloko lobi wana tout le monde peut ba fille ebelé ba sœur ebelé ba azana bana 6 tant que quand loba qui vérité mobali pa ya bali et tout ba sali pe makambo ebelé ezala nango sikona ka oyo moi si azo cacher cette vérité voilà azo boya yango la soki tozo linga to démontrer biloko nini o esala ka que moi si a caché bongo neti eloko liboso mingi pe jansi auta ekolobango eloko biloko mosusu eza que soni wana omoni soni wana amoni keno na bota na age moke ba balinga te ba sentenga mobali soki alinginga na yebisi directement que nazana mwana mbala moko omonanga moins sérieuse c'est que na banda vikala
or ekozala ta mosusu omekaki na oka boye pan zemi ye oyebaki te oye kodécouvrir zemi ekomi déjà 3 mois 4 mois moyo longo eza te oboti otikali mobali pe bon akowanga na nezemi mobali akokufa mobali akoza na kawana baka eza ebele mais babombaka te nga nayebi fi moko boye aboti mwana na liboso na mobali mosusu azalaki na 6e na batango kala azalaki na 6e des humains 6e primaire aboti akota classe retard aboti na âge moko soki ba 13 ans fi wana na ba 13 ans déjà aboti azalaki na zemi pan ayo bota tant azora zemi ba âge ba 13 ans wana aboti après il s'est fait que yena mobali ba botaka na ye wana tellement que mobali pas azalaki mwana mokie écolier yepe azalaki na primaire au mata secondaire ba vanda tena mobali wana mobali akenda moi c'est patika la tika na mwana moko Dieu a fait grâce moi c'est yango aki abali mobali mususu akati ba classe et tout abali mobali mususu ba boti bana mibale na mwa mobali wana donc ba boti bana mibale ba boti bana misato plutôt na mobali wana donc ba boti bana misato yena mobali wana ba vandi ndako mo mais esimbi sute mobali non des aboye kinchuidi bika bata bandu de bazala bat misusu ba boti bana misato wala aussi longtemps que moi na liboso ba botaka oui atikali na famille ya papa na ye moi c'est akei akebala mobala mibale bavandi ndako moko baboti bana misato donc comme on a bana 4 plus wana botaka na oya botaka libanda na oya botaka libanda na oyo baboti na ye ça le quoi 4 esali 4 voilà parce que o baboti ne misato bakabwani parce que mobali azalaki na kinchuidi moi ça yeba kité amoni mobali auti mboka na bango aye batindeli mwasi na ndako bakomovana na mobali akomola na chambre nièce ti mobali akoloba ke non véritable mwasi na ngande ye so limite vanda na yo supporter mais moi si suko aye ko comprendre que mobali azopesa plus d'affection d'attention na ba soutien et pas moi ça qui tu li mboka la femme n'a pas pu supporter ça alors non ngane kolo na nga yo le baki aza nièce na yo nièce ndeni okomola na ndako nièce okomo sala makam na nièce okomo pesa mbongo ka et pas nièce et pourtant ngana toza na chambre encore parfois que là la femme n'a pas supporté cela à sa nini bomi libala elle est partie avec ses enfants mobala lobi omonika ndengo boy libala on na bano pe lingi bango te ba véritable bana nga autre bota na bango za autre bota na nièce donc yo soko lingi libala fanda so boy ke na bana libela parce que ta la situation oyo moi c'est ke na bana na ye akeko souffrir moi si kitoko mais na bana misato a souffrir a luki mibali so baye kaka bamonye ya banda bomba te ala sa bana na ye voilà bana na ngai yana na bana misato batali une jeune fille moi si kitoko ka neti Sandrine boye mais bana misato mobali nina ngako tika moi si kitoko boye na bana misato ça fait déjà peur mobali so Monica bonga lobi te aolinga eka bavandi basepelisani banzoto et tout mobali pa komota mibali misusu na temps no mona charge moi si kitoko boye na bana misato ngana okoka mibali oyemo pa bota mibali nyoso bandeko ya ba okende aye kozwa un homme très sérieux mobali ya poto ya bien azo futele le pan mobimba ye moko a présenter mobali bana misato na boti bana misato mobali afandi mbala bi ngape kuna na poto tala basi ya poto nde basala biso makambu boye na koli na bali mais nazata na mwana te tala âge na komi nango avant na s'engager na yo sérieusement il faut obotelanga mwana pona za la sûr nazaki na mwasi kuna na balaki abotolanga biloko nyonso bengani nga na ndako to bomi libala abota pete nana poso botelanga me nga za na poto mobala commence la nyonso pona mwasi famille ya mobali
et comment compliqué moi yo moi si kitoko boye na ba ne belé boye misatu c'est que moi ça zalaki ndumba c'est que moi ça zalaki moi si mabe atambola ki mabe mobali nini pena ko boya moi ça kitoko boye penza c'est que likamabe zali famille mobali et boyi moi si wana et pourtant moi ça déjà azwa kizeni ba ça la blora bongo est-ce que na ba famille na ba on est arrivé là bango te non ce sont de so tanya ba famille ya bango ba marambwana Sandrine okomona na kati ya famille makamwana ezala na ngope ezala na ngope alinga meleka mwana muninga vidu surtout eloko ebomaka mboka likambo ya poto mona soki ka ozu mobala poto c'est que donc Sandrine garçon wana papa wana oya poto wana aye ko bala fille ya bana mbasi misato avant na bala ye azui zemi baboti pe mais famille na ye eboyi balobi mo so ko bénéficier na kipoto na yo na mbongo na yo po mobala ngwa ki na mbongo ayeki pena na kin po bala mwasi ya kinoise po akende na epoto po basi ya poto mutu pasi omoni donc mwasi wana aleli epa na ngai alobi Jancine tu sais je ne pouvais pas dire la vérité directement à mon homme que j'ai encore une fille un autre enfant nga na bota libanda en dehors ya bano misato parce que famille mobali wane linganga te début j'ai fait comme ça j'ai souffert pour nourrir bana nanga na zui mobali oyo azolesa nga aotangisa bana nanga azui ngai na yebi fi yango azaka na kindumba te azaka fi mo malamu aluka juste mbongo na na mike a souffrir azui mo stabilité tant azui mobali wana ya poto wana nde ayo botise mwana moko famille mobali ezo compliqué alobi ngai na lobaki na koyebisa mobali nanga vérité soki tokomi ensemble tokomi tokei voilà so tozaka kawa mobali sikoyo aza trop oui na famille na ye yazala kaka makamuke na famille na ye ndimi oui ba maman na ye na papa na ye so balobi te moi c'est te boy mobali abangi mais la femme me dit mobali linginga mais abanga rande baboti na ye voilà moni ba réalité moi c'est mso ko bomba secret bongo pour na ba circonstances oya kutani na ngona vie mais moi je conseille toujours aux femmes moi si mobali so aza ya yo azaka ya yo moi si so azaka ya yo azaka ya yo voilà donc ça ne sert à rien au bomba vérité tu ne sais pas yo bombi peut-être ce que le baki bien avant mobali na ndenga bande ko linga yo alinga ka linga o kali so jusqu'au mobali ya incompréhension to mobali o aza akoka ko supporter ba vérité mo boete o yela ke ka boye bu a boye yo mama ko ata ko ke poto a balukela yo oko bénéficier na kipoto abengisi bana na misusu na bozaki na bango na poto bokei mais bolingo na yete tu as déjà perdu quelqu'un que tu aimais déjà depuis que bozaki na Kinshasa alors pour na sauvegarder cet amour cette bonne relation vaut mieux dire la vérité bien qu'on dit que toute vérité n'est pas bonne à dire. Il y a un temps pour tout, un temps pour dire la vérité. Mais ça dépend aussi de la personne qui va recevoir nouvelle wana. Oui. Donc, ils ont abandonné belé vie et même la vie sur la réalité. Babengisa na poto. Alors ba vérité. Alors ça comme mobali na vérité. Mobali a fini ça par comprendre que en tout cas je te comprends. Tu vandi na yo depuis nazaki na kin na lingio ondimi kozwa zeminanga eloko e choka mobile e choka ete mais et c'est pelisa ya ngwana ondimi kozwa zeminanga yo mwasi kitoko boy basi msusu balobaka avant nazwa zeminao yaka no memanga na poto yaka no ko balanga mais ye imposer makambo wana te alobi juste to lingana ngape na besoin mobile asa sérieux azwanga na bana na ngai et tout bien que abombela ka famille mobali mettons mobala mimai na poto ko mobali amoni kaka mwasi na ye ndenge bavandaka yazaka na poto mwasi awa bakobenga ndenge basololaka alobi en tout cas mettons mwasi kendaki ko panza vérité non c'est pas mobali na poto le mari avait fini par comprendre que et je te comprends ils a ba réalité à vie o ekomela kiyo obande ko banga mobali pas bien que famille nanga maman nanga na papa nanga bazaka très dur basana ba makambo so ba lingi mwasi wana te bako tia yo penza pandi na mbandi donc eza ba réalité mais c'est mieux ya koyeba ko ba vérité et savoir comment le dire netinga na place nanga
soki kawana ekomelinga nakoyebisa mobali ntango olinganga nakobetela yo vi na ngai mobimba na sagesse pour vérité mosusu mpo kokoloba toi tu penses que nalobi vérité bien mais mona ebebisi moi je vais te dire je vais te parler sagement intelligemment m'expliquer yo nayebisi yo que nana bana nga misato mais tala ba réalité komilanga na vie boye mais mwana liboso azaki pa ya ba papa na ye tout nga la tikala na ba oyo mais soué na nga eza nazwa mwana ngai wana pe tovanda na ye soki ko permettre ngai et bon pour ba fille oyo ba bombaka ba nde baza ba bomba ba parce que mibale kara ndenge tolobaki mibali bazala makambo ebele mobali mosusu mona oyebisi vérité que ozana bana na ya basi bakola bon asundoli yo te accepter yo mais azui bana wana komisi bango lokola akomisi bango basi na ye donc azana yo mama azabi azolia yo azolia pe na bana wana ezaki mutema mabe d'abord il faut humanisme et sala et pas mutu mutu tozana ba 5 tozana ba sens nyonso ya nzoto na nzoto na biso tozana ba cerveau lokwa ba nyama te po mobali a arrivé dans ça likamba bongo il faut azala ka nyama soit aba lokai na famille na e soit aza animé na l'esprit mabe soit asimba na e ba kisi po mutu atomeli ba sanga ndenge nini soki osali likambo nde balobaka c'est que okana yango eza ba acte moko diabolique eza malamu moko ti eza ba petite sœur na ona ndako ezala bana ya basi na yo na ndako ozana bango soit lokwa tozoloba bana ya basi yo kei okomo coucher bana ya basi na yo c'est pas normal eza normal ata mokete eza ba acte moko il faut to telemela o il faut au moni mutasali acte bon memaye na ba prière ba pamela e so bo kene so na maya kamba ba kotisa e ba dindisa ta difo ba kotisi ba bimisi po ba sukola e po mutu wana za normalite comment bana basi na yo oyo ozobenga e mwana ya mwasi na za mwana na yo mais mibale bele ba vanjara bongo pona ba mbanda na bango donc mobile wa azara mwasi na liboso donc en wana tika na mutema na faut venger pona bana oh est-ce que oyeba ndenge nini bon eza makambo esalaka pasi yango bible eyebisaka biso kozongisa mabe na mabe te biso tolie baparent balie manga sende ngai nde bana bakende omona yango oui bible eloba bongo mais les enfants sont des innocents ntango oza déjà na mutu ezosala il faut te dire que moi aussi j'ai des enfants ce qui est arrivé à l'autre demain ça peut m'arriver ou encore ça peut arriver à mes enfants ou encore à mes sœurs na batu ce qu'il faut penser à ce qu'on a bandenge wana batu basala na bango mabe osalinga mabe oyinaini Sandrine même ata bana na ye na ko supporter bango te mais mutu quand même il faut savoir que eza Sandrine ndem tasalinga mabe mais eza bana na ye te et comme que no mabe osalanga bana ngana bana no botanga école moko sute po ngana to sala na mabe eza normal te donc eza ba marambo il faut to telemela ngo parce que batu basala marambo wana bazali bata mitema mabe bazali yango na faut kolonaka toujours bolamu pour ne pas que mabe ait rattrapé biso na ba passé na biso mabe na biso rattrapé biso na ba présent bien sûr et rattrapé na ba présent c'est que ba fille o basala na bon marambo wana bazana bon na raison po ba jara mibali ndeti ya boye alingi yo mais akomiso na bana na yo bon ba roza na bon na raison comment ya obomba bana bana ya basi surtout peut y arriver plus soit na bana basi ta muso mo 3 2 azana na raison obomba na bana non bana raison te parce que ezaka kawana tende salaka cœur mobali déjà quand la femme tu te dis que nga na obomba bana nga po na obanga mobali wana akoya ko coucher bana na ngai non ça dépend yo pe moi si obota bana mobali oyo zolinga il faut quand même oyeba azaka ndenge nini agisaka ndenge nini façon ya ko vivre eza ndenge nini po boko matina niveau ya ko s'accepter bo vanda ndako moko sur le même toit eza na mibali ou bien basi ebele na début po ba comportement les difficilement oui ça a toujours été comme ça mais ce sont les premières impressions qui comptent malgré que ba impression mususu ezaka ya flatterie ba impression mususu ezaka ozo voiler visage pour ozwaka keloko wana mais par après moni
et un eloko okoko c'est nous likamno son makam mais comportement bako c'est la ngou makamuti Voilà. Habitude na ba comportement bako c'est la ngou makamuti tu fais semblant d'être ce que tu n'es pas aujourd'hui mais demain, tu vas savoir ça après comment? demain tu vas savoir comment oko sala ga eloko moko oyo mutu nyonso oyeba ke non c'est comme ça qu'il est c'est comme ça qu'elle est. Et ça, on va te pour à comprendre mon tout. Ils ont vraiment temps. Si on y est bandengeni, mon bal azoya vers you. Non, bon vandité, mais on comprend des ndengeni, ça ligne de choses pour tu peux oui. C'est pour cela il faut tant que ba mutu so ko tambola malamu na vie na ye ezala pasi po akutana na ba makamwa mabe. Mabaku bitumba ekoki oya j'avance. Bitumba ekoki na ngoko ya et mais oye bandengeni na surmonter ba bitumba wana pour mobali tango même ata na red bus partout mutu nyoso kutana ne oye be mbala moko ti mais acte o mutu ko poser ata zala mabe yango na nde mutu ko lakisa que mutu na zala malamu mais azala mabe yango na omonaka na relation tant relation ezo banda ezala na temps ya observation voilà bo s'observer pas tant bo s'observer wana boyoka bo monani ok en tout cas ngana e simba non monate oye na musala boye quand to sala boye to travailler to za yonga Jancine tout to sala romona makile na ngana Sandrine écoute na ate ngana eso to kutani na ba maloba e simba raté il faut to soit na kaka il faut to discuter mais ngana Jancine soto kene mbala moko ça roule et kendara bien donc ba attraction na biloko wana sala ka cœur et là qui sera que ngana eso to vendre si kamoko en tout cas ça va aller plus loin ndenge mo pe kana ba relation to zwaka aujourd'hui mobali bo vanda pas ce que simbi ça c'est bon so pe simbité bo kabwani ezala na ngoka bongo po jamais ko découvrir comme mutu ya oyo mutema no lingi oyo lakisi ke oui c'est ça vraiment l'homme de ma vie yende mutakolinga bana na ngai a coucher bana na ngate a sala bana nga mabete mususu poko ko mona o présenter bana mes enfants a somela bango biloko a sala mais tant ka o komi ndako moko bana ba ko bando comportement changer na lingi bana oti bano bakende botia kaka donc il faut que ça solide mutu il faut qu'on accepter il faut savoir accepter la vie telle qu'elle se présente omoni ndenge vie eza ko se présenter liboso na yo tu acceptes et il faut savoir comment maintenant vivre avec toutes ces situations oyo kutani nango yango na nde sala ke mutu akoli akomi mukolo poso ko yebite donc ezalaka pasi ouais so éviter ezalaka pasi Sandrine vraiment ezalaka pasi ndekolanga donc eza vraiment bon biloko boisalaka vraiment pasi makasi comment na mobali olingi mobali na bolingo solo mais ye azana ba intérêt mo bo soit ba penser mo ya mabe vers yo et ça la vraiment kitoko côté je crois Jean-Simine nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Je sais pas mot de la faire par rapport, non pas mot de la faire mais conseil d'abord par rapport à ba ndeko bazo la balandi biso bazo la biso o balingara émission na biso solo ya nzoto voilà conseil et puis au PCP ba yo mo ba salutation quand ndenge zelaka na ritma mboka donc ritma mboka na émission na ritma mboka zelaka bon mo ba yo moi mbote sala moi qui tourne makasi quoi mais conseil o ngana opesa tozana bande kwa basi tozana bande kwa mibali voilà tozana mokili tozo vivre na mboka ngo na planète terre ngo o ba réalité ezebele na sujet o tozo lobela ya obomba bana ce n'est pas une bonne chose ya obomba bana ya ngono mona na mibali misuba lobaka mobali o alingi kozwa mwasi sérieusement pasa na vie alors il est temps qu'on se dise des vérités. Quand je dis des vérités, n'allez pas dire que au moni de nazaboye na linga 50 mibali na longola 60 zemi na longola 75 non, ce n'est pas important de le dire. Voilà. D'abord ils ont elo mo ya bien té ils ont honoré yoté pour na kolobango non. Mais il y a des vérités neti okoloba sagement naza mwasi na lekina beta pebele ya vie mais ce qui est important, je suis en bonne santé, toko se checker naza bien. Na lingi mobile moko za sérieux tant so na lobby na ndenga sagesse na lobby que na linga na sala vie o balanga
Ah, beaucoup dans la sida, beaucoup dans l'infection. Vous me dire que non, j'ai fait ma vie. Voilà. Et permettate parce que nous avons à l'ingate. Mais na commission nzambe parce que je suis en bonne santé, non regardez nous on a bien tout ça la checking sont dans une maladie to maladie maladie il y a sida, il y a l'infection et tout ça là. J'ai fait ma vie, mais ce qui est important est que je t'aime, on s'aime. Nazaka na ba ex. Voilà. To kabwana na bango, naza disu na problème na ex mon côté. Na pe na relation na ex mon côté. Si tu gardes encore une relation normale na ex na yo, ce n'est pas aussi mal. Oko lo ba que non, ou soit to lo baté. Mais ce qui mo bala tuni yo. Non, c'est un ami. On a vécu avec lui les années passées, mais rien ne se passe. On est vérité, en fait, et ça l'a encore bien. Voilà. Pour mon bal, il y a banjo silikelo, au silikelo na likambu oyo a yebite. Mais ce qui a yebi, à kolobanini, na yebi mais na lingi relation anate. Voilà. C'est à ce moment-là que yono ko yebi sa ex no bosolarane. En tout cas, je suis désolée. Toza bandeko, toyebani, mais mon mari a lingi na été na zana ba relation ya boye et au bébé silanga di bala. Et puis ce qui s'il faut bloquer, tu bloques. Ou on a taillé mon ex monsieur Kaza. Ortika a un problème, na rancœur, parce que tu lui as dit la vérité et c'est comme ça, c'est simple. Voilà. Donc dire la vérité, et ça n'a aucun bien. Mais il faut savoir quel genre de vérité que tu veux dire. Il faut le dire sagement. Voilà. Pour ne pas que déranger mon bali, pour ma bêtise, nous sommes to sala na ba vie. Kolobango to kosalango ezalaka bien mais kolobango et comme a participer kilo pe soni na yo moko omona ndeni na kolobango te donc ezakaka ba conséquences ndé et commission mukolo et comme osala ke o agir sagement na ba conseil o pesa bana na ba makambu mususu o koloba soit na ndenga o vivre na mobali nao. Donc c'est mieux de dire la vérité pour na ozala à l'aise. Donc voilà les conseils que je peux donner. Toko de gauche, droite, lobby, mais le problème est que il faut toujours dire la vérité. Oui, si position na yo, et ça la moisi, et ça la mobile. Lobby que nazara na moana, ta la relation ngana maman na e, et ça la kaboye, yo pe mobile. Lobby que non nazara pe na bana, ta la relation ngana maman to na moisi, moisi na ngawana e yakala, et ça la kaboye. Et puis vous se mettre d'accord na ndenge bo marché soki moi si to mobali ba sepeli bana ba sangana botia ordre que soki moi si na yo wana aye abanda kutana ndenanga okutana nanga na sololi na ye s'il faut que na pesa mbonga mwana na opesa ye soki pe mwana zepa na biso alinga otala bana na ye aye otala bana ye soki alingi que bana na ye ba kende congé et pas na ye totika ce sont aussi ses enfants ba kende congé omoni bato bazalaka na makanisi ya mabe ezaka bango ba maltraiter bana c'est que yo papa soit maman bo maltraiter bana na kati ndako vous avez peur à ce que bana ba kende pa ya tata na bango mususu te pe maman na bango sinon ba koloba makambu bana bando linga susu te nde omoni ekotisa mutema mabe mais soki yo papa to maman olingi mwasi bana ya mwasi na yo to bana ya mobali no ovai na bango très bien na ndako. Je suis sûr que bana wana bon préféré qu'on vende tout pas ya yomba na maman na bango aujourd'hui bango à l'aise. Voilà. Parce que lobby on ne sait jamais moi na nini wa koki ko aider la vie. Donc voilà les conseils que je peux donner na bato nyonso ba kolela ba kawana. Donc voilà. Voilà. Batu bayate obanda bango mabe. Obanda bango mabe. Invitation au la ardoise. Mais avec divers invitation en bois. Netika kabasali mon Joseph Tata Maboko Léaïs. Grand menuisier. Invitation en carton. N'a pas follow lango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bon moi mukolo fait il a tamabé. Maison qui vient. À Bossa Libinoté. À Tchelibinoté promotion. Angolais à Pamba. Maison qui vient. Balingambo kaboité. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Quelques salutations. Oui, un grand merci déjà. Nandengo Yambinga. Merci Naba Batnyoso Banandarabiso. Et merci également Yannick Bongondo, 4 fois Mobali. Donc voilà. 4 fois Mobali. Donc
On est arrivé presque à la fin, donc vraiment merci Nabino Nio, c'est vraiment Bolanda Kibiso. Donc bon continuer Kolanda Biso, bon continuer ko partager ba émission pe bo benga biso ba moi ba commentaire Nabino et ça la biso vraiment kitoko makasi surtout ba critique. Tolinga kango na ndenge mo osala te bande on a noyé c'est bien vérité donc bosala moi bosala biso bien makasi. Je vous dis un grand merci partout où vous allez vraiment pour hésiter te kolanda biso vraiment les akitoko makasi. Là je dis un grand merci à Niki Chata, pourquoi pas à Trésor Kabala. Je dis un grand merci à Maître Merlin, pourquoi pas à Olivier Rakiela. Je dis un grand merci à John Gwaka, garçon propre, pourquoi pas à Platini Lubunu, Patience Lubunu, nouveau marié. Je dis un grand merci à Jean-Su Luona, Jean-Su Luonda. Donc je dis un grand merci à Aïdor Bokwala, pourquoi pas à Pichu Mansia, Pichu Mansia, l'homme intelligent, pourquoi pas. Je dis aussi un grand merci à Redi Bonteke, bonne guérison, donc Dadina Bango, homme géant, ici que vous allez vraiment, bonne guérison. Un grand merci à vous, sur ma sœur, d'être là vraiment. Beaucoup, Sandrine. Donc, beau s'abonner, et que ça a vu ceux qui tournent ma casse, pourquoi pas à Maman Doris Fimpa. Maman Doris Fimpa. Maman Doris Fimpa. Maman Yabana. Gros bisous ici que vous allez. Au revoir. Bye. Congolais solo.